1308 code à succès, code à mbongo, code à moto, simbi oziki. Shalabalale sana. Shana manana mayana saka. Dibiti padia duta kandia da pasha. I'll put you in front of my melody. You are all that matters. You are all that matters. I'll make room for two. You and I, Jesus. You are all that matters. You are all that matters. Oh, hey, oh. You are all that matters. Oh, hey, oh, hey. You are all that matters. Oh, hey, oh, hey. You are all that matters. Nanya mana sasa. Boti bonjour, Kimia Bolingo Esengo, Ezalokati Mabota Mabino, Bino Bebezuli Baku, Yako Tala, Lisuba film na biso, ya Malibu Movie Club au cinéma. Kaka ndenge na ebisaka bino na Malibu Movie boko. Zwaka ba film masika, ba film makalate, kobunga bongate, lelo film masika. Kaka ndenge boyebi. Na ebi ki bozali bele na bandako. Toujours na idéologie ya Malibu Movie na mupepa 1308 code à succès, code à mbongo, code à moto simbi oziki. Botala ndenge tozali ebele. TV moko population ebele, idéologie ya Malibu Movie aussi la raté film masika yango. Alors maman, papa, bongama, ningana parce que awa pa na biso total ka film très concentré parce que ils ont ici ka oyo toujours ka édification, ils ont ici ka oyo toujours ka manière asika ya ko vivre na kati ya société. Yango wana benga tonton, benga tantine, benga ma chérie yebisai Malibu esi ya bandi yiwana ay na film asika. Kaka ndenge tolingaka, kaka ndenge tosepelaka nango awa na ba chaîne partenaire na biso boyebiki eratakate kasi na lobaka boye soki orate film na TV orate parti moko boye na TV kenge na chaîne YouTube na biso ya Malibu Movie TV kuna kobosana te ko s'abonner kobosana te ko partager surtout ba commentaire na ba like na pesi sous précision par rapport ya rubrique na biso ya dédicace show eza pona mutu nyonso oyo atalaka Malibu mutu nyonso alingaka Malibu alors eza ndenge nini zwaka kakombo non poste non na prénom na yo komela biso na numéro eza affiché awa na se écran biso tolexango la bande passante kasi soko lingi pe o participer na rubrique na biso ya Malibu chez vous eza simple tinda kaka adresse tango tindi numéro na kombo tinda kaka adresse ya ndako esika ovandi Malibu akosala surprise na kobanda skoko kita na bandako pona la kaki bino na août Malibu chez vous et aux ala moto tout cela va se passer en direct na kolakate na koya pendant que air a film les kaka ngawa na bino akata ndako tout à la film elongo na libota elongo na bandeko elongo na bayike kasi na bosen pété ba bon tonton nyonso spécialement un bon tonton Yannick Mangala Blaster Zebissan de Wittenberg mbote sika boza kotala ngai kasi fan de Malibu Movie merci d'accompagnement merci na soutien na bino na ba activité nyonso toza kosala elongo merci kasi to profiter pe ko pesa merci na équipe mobimba ya Amig na présidente Nene Wenga Amig bisanga oyo esangisaka biso ba diaspora Nigeria biso ba Congolais to fanda na Nigeria tozalaka awa na Kinshasa tozalaka pe na lisanga na biso tobingaka yango Amig na présidente na biso ya transition Nene Wenga Malibu apesi mbote esika ezwami kasi na pesi pe mbote na bino banso bokotala biso kasi ninge tulubaka bango kala biso sika bango kala biso sika yango yo tosala ndenge nini awa est-ce que tu as créé connexion pour que tu banda film oui bien biso avant to banda film tu créera connexion merci na ba mama Lukunga Funa Chango Moama merci parce que grâce na bino nde Malibu za ko continue merci pe na bino baso bokota la biso banda mboka Congo Brazzaville na Bossanité Angola partout bokota la biso France Belgique Suisse Allemagne États-Unis Canada partout bokota la biso to pesi bino merci kasi to créer connexion wana ko motema moto olobi Malibu to banda kaka film ngwa sika continuité ngo to banda kaka
kasi avant to banda film comment ibisa ngai malebo nga naza connecté est-ce que vous connecté le coup vous connecté tombola maboko esika ezwa biyo le 13 août oyo na lobi le 13 août oyo anniversaire na ngai le roi tout ça ko créer connexion boy anniversaire à malebo message texto cadeau na koboya te na koyamba yo benga kaka na lobi le 13 août oyo anniversaire na ngai alors na profiter pe kopesa bino baso o boko fêter ba anniversaire na bino ba joyeux anniversaire bino pe ba beaucoup feli bozana matanga bozana pasi mes sincères condoléances alors to créer connexion ni nyango eye ba kotuna koko otomboli maboko te maman otomboli te ce que otomboli maboko te to ko rediffuser tombola maboko awa na moni papa Simon Landu motema maman lisifuti. Et si à Tomboli, na moni DG Laurent Kalombo, et si à Tomboli, Tombola Maboku, ni yango yeye ba kotuna, yaba santu badia satana, yaba koko, yuka. J'ai si maman, au fin d'antaku, aux zones de l'eau à la tête, tu es lié aux solutions. Kobanda na bukolo ya 10 août, si le 18 septembre, centre de formation Air Beauty et Gazemino Mobangé d'information. Tous allez Moussikate. Tous allez car en avenue Kimoa, numéro 61, en diagonale de la station Engen, na quartier 1. Yaka, tous allez causer là pour te, au plus sabon mouina yo valère, ou ebani no gosala na vie, pour que batnos pas respecter. Le roi tous allez associer à la population, yamana to kiti si ba pris, to bouki ba pris, pour que montignon soit en formation dans le ligne sengemi. Inscription est à liste na 5000 francs ya pam. Na 5000 francs de reçu d'inscription na 4 Air Beauty. Donc dans moi mon corona information reçoit frais à participation ça na $35 seulement. Donc beaucoup va plus pour nous permettre na l'union boya tous les personnel qualifié pour nous payer cette formation au yelongo bani. Voyez malamu na l'union. Les inscriptions sont Jonko. Hâtez-vous car les places sont limitées. Pour plus d'infos, contactez-nous sur. Pour les inscriptions, inscrivez-vous sur Masina, Jili, Kimbanteke, Changu Mobimba, Maman, Chen Garçon, place à Oyekola, Yamala Mwango, Yara Panabiso na Ray Hair Beauty et Panabiso Lyon Cezali. Extension à cils, micro-sholding, Awa, formation Ezali. De lundi au samedi, 9h à 15h, Yara Oyekola, aux Zélani. Nous sommes ici au Yoki Marambo et Singeli. Tout ça, Moussikate, juste en face de la station Engen, station Oya, quartier 8, Tozaliwana, Yaka et Golega Ditoko. Au point d'Anda Rosali. Fais ça vu nos valeurs. Hein? Fais ça vu nos valeurs. Yara Oyekola, à Panabiso, parce que professionnalisme, rendez-vous Nango, place Nango, Izara Simoko, à Panabiso, na Ray Hair Beauty. na biso yango ebandi première partie a film na biso ya ngomba ya liwa avec le sexy boy Malebo Movie Daddy Cœur 25 fois champion du Congo yeyo na lobaka na kosaka te na bandaka pe na silisaka yango yo na yebi ke bozela yango ya mingi kasi yango na elibino to pesi merci na bino banso bokota la biso bisika ezwami bino to pesi bino merci ba mama Funa Lokunga Moamba Changu na bosanité ba mama ya Kingabwa spécialement film lelo spécialement pour na bino na tindeli bino film oyo kasi est-ce que bengi tanti aya kotala oyo ba parke mituka boye baza kokita moko Nini zakoleka awa na lobi korate yango te merci na fan zone na ndenge boza ko accompagner ngai le 2 août oyo 4 ans eleki kitoko merci 4 ans ya fan zone eleki kitoko merci na nyonso bosali merci na nyonso bokosala pour que to réussissaka nyonso toza kosala ngomba ya liwa balati mwindo bazokende wapi bakumbi soki pe ba meme soki pe bantaba bazokende na bango wapi na lobi na yebite
merci na Brida Shuker Mukendi Bilonda wapi Denise Mandona na bosanité Rachel Temisi wapi Patience Grâce Okito wapi yo est-ce que za kolanda na lobi na yebite malibwa lobaka korataka première partie à film été mbote na bino bana uba ponama mbote na ope papa mbote na o papa malamu ndenge boye awa na ngomba ya liwa malamu na ndenge boye awa lelo toko sacrifier banyama te bibwele te lelo toko sala sacrifice humain bako sacrifier nde moto lelo bako sacrifier bibwele te banyama te sacrifice abato papa efana ko ebisanga liboso ti nanga kina ya na babibwele o te na nyoko mana benda bango nanga kina yelo mbala moko moto oyo ko sacrifier mbala moko papa nasala baninga mibale ona koya na bango awa juste kaka par appel bakoya te plusieurs générations auto-serva au concours to sacrifier bibwele kasi nzambe o to servaka alingi lisusu be étranger te alingi pe sacrifice ezala sacrifice moko étranger te ya moto mosusu te bana na ngai moto esengeli to sacrifier awa esengeli ezala membre moko ya kati ya libota na biso ya kati ya famille na biso bana misato j'espère que moko na kati na bino azali awa fo azala sacrifier papa nini ngo zolobela moko na biso mais papa est-ce que c'est l'erreur to ni nyango nini ngo zoleka bino bokanga na munoko botika no papa luba bo permettre papa luba bokanga mbanga na bino parce que ndenge zali awa réclamation ya nzambe na biso eza clair esengeli to sacrifier moto na bon moi alors moto to ko sacrifier azali awa na kati na bino misato alors nalingi moko na bino abima lokola volontaire pour que se sacrifier na compte à libota awa est-ce que yo kubima on se sacrifier na place à libota oya linga se sacrifier abima soki yonde osali choix ko se sacrifier pour la famille bima liboso comme ça to procéder na sacrifice sango Sophia mwana na ngai ya bolingo est-ce que yo awo kopima Sophia est-ce que ko sala likambo pour la famille jamais papa jamais pourquoi ko totangi kombo na ngai nazali mwana ntuka jamais kazali awa oko si pas zali awa bango bazana bana ona zana bébé alors bango bazana batu oyo bako continuer ko pérenniser kombo na bango parce que si maboti mais ngai na balité na tiki pelembo na mokili ote wala ti kombo na ngaiozana kombo na ngai papa ngana ko se sacrifier te ngana zana posa ko sala na nous vie jamais kenda se sacrifier ngate oza stupide na ndeko zotanga kombo na ngai parce que muto abota na nute yenda sengeli to sacrifier parce que oza inutile na société pourquoi belingi kombo na ngai pourquoi solo balanga yo posa liboma yonde liboma longwa wana ta ko benga kombo na ngate ko tanga kombo na ngai makambo ote yo za liboma nana biso kingana za inutile na société pour na botité pourquoi solo mabwe bokanga mambanga na bino silence taisez-vous totikali juste na 5 minutes pour na moto oyo ako se prononcer volontairement akufa na compte à libota abima liboso awa 5 minutes apambe tikali. Et après 5 minutes, ce qui m'a côté a avancé, à se prononcer volontairement. Alors, Gaï n'a qu'à soit décision sur moto toko sacrifié. Est-ce que Zakolanda oh tata ndenge nini boye balobi nzambe oba servaka nzambe oba sambelaka aboyi sacrifice abibwele alobi siko ba sacrifier nde moto. Est-ce que yo a aussi sacrifié na lobi na yebite? Est-ce que kolingo se sacrifier pour na libota pour que bon benga continue kozala? Oya mwasi Sophia lobi yena na botité bango si ba boti ba se sacrifier parce que yaza na posa abota sala na no vie bango pe balobi Sophia yona no botité okoki no pe kokufa mutako regretter akozala te okotika pe orphelin te ni veuve. Alors se sacrifier et puis si boulu eke et puis si problème et puis si mbiringa kasi nanya ko se sacrifier ngonga yango yo komaka kombo tindaka kombo pona dédicace show tindaka kombo apamba
et paraître ah on a bande passante na biso et kozala bien yo o susu banani ba ekosala nini awa pepa ya nani bangwana baza kotoke tomoni na ngambo boye moko asimbi Biblia na ngambo mosusu moko alati motane Jésus atanga pe awa na kobanga bino boza banani bo ekosala nini awa to ekoluka mokolo lopango oyo aza ndinga te aza te abimaki ke tokozela ye bazoloba pe kaka nzela moko omona agent ya sécurité atanga pe na kobanga natala boye nganga na ngambo mosusu boye pasteur nani yango baye koluke mpo na nini baye pe koluka nani balobi baye koluka mokolo lopango sikoyo nani mokolo lopango awa nalobi nayebi te ovandi na changu spécialement Njili Masina Kimbanteke Matete Yaka na R na Ray Air Beauty formation ezako pesama pendant 1 mois ezako pesama sur coiffure make-up extension basil na micro shoulding olingio benga zwa numéro pour que soit formation 5000 francs à Pambo s'inscrire au bandit de lundi à samedi à partir à 9h 15h 5 minutes en aussi et c'est épuisé et si est sili nanya ko se sacrifier pour na libota sikoyo ngai na lingi nazwa décision papa kopona nani bino nyonso boko kufa dans 5 jours kasi oyo ako survivre ezali oyo akozala fort pe brave pour que aboma mibale boko tikala soki oyo akosala yango yenda kotikala alors yenda kokitana na bolamu nyonso nga naza nango alors yango esengeli esalama dans 5 jours moko elombe moko ndatikala na bomoi. Oui papa oyebi ke nalingaka bomengo mingi nga nakokolinga te na perde bomengo nga bayeba ngai alors loko olobi bongo nga nakokufa te tobanda makambo ngo sikoyo alors bonne chance mwana nga mobali bonne chance na yo alors zala fort et puis le plus fort na bino à survivre. Papa alimwe nanya kondima zala sacrifice bango ye osikoyo moko ne fatika na bomoi. Pourquoi bozotala nga boye pourquoi bozotala nga boye bolingo bobo manga te boya pembe na ngate bana misato ya tata moko kasi moko nde sengeli atikala na bomoi lokola volontaire abimite papa lobi 5 jours te ngai kombo na nga jamike nga naza ya yambo nazobanga bitumba te nazobanga bataille te nazobanga pe yo te okosisi nazobanga yo te okosala ngeloko te nazobanga yo te bote na bana makala kuna na base kianza nazobanga yo te merci na base kianza merci na asbel malaria kasi topesi mbote na le généreux Colin iPhone RDC mbote sika oza kotala biso. Est-ce que bakoboma na bango mibale na lobby erango to votaka déjà na première partie nanya kotikala nanya koboma baninga azako étranglé. Est-ce que akoboma ye aussi facilement kaka boye asu epe abeti elisasi ezue na loboko ye pa luki monduki abeta boye alimwe jamike alimwe sauf chakutu ye wana sa bandaki mbango 5 jours moko il faut boma bandeko na mibale pour a hériter bomengo ya papa atikala na kati ya secte sikoyo nanya kolonga na lobi to votaka ekozala bien yebisa biso yo moto za kotala biso na première partie oyo nani akotikala l'unique survivant pour que a hérité bomengo papa kasi na rappeler pona Ray Air Beauty olingo zwa bango zwa numéro 089 49 29 958 bébé zawapi chéri nango zawapi ni nyango mon cœur esengeli tolongwa awa sikoyo tala to bimamboka kaka sikoyo
na ko expliquer osima. Alors yo na ko sala tout ozo voyager kaka sikoto bimato kende ni nango ezoleka tala oko comprendre ngo te ngai na bande ko na ngai tos bandi bitumba toko bomana. Alors malamu yo okende po soki ba réussir ngate ba ko boma yo e ko komela nga pasi na ko lingi sala mate esengi to lingwa sikoyo to bimato kende. Bébé, mon cœur, qu'est-ce qui ne va pas? Grâce kitoko la patrona, wapi balbi nzongo. Tozana ngongate, malamu to bimato kende. Toza danger, yo zana danger, ngape na zana danger, malamu to bimasiko to kende. Mais bébé c'est là, expliquez le côté. Ozala, mobali. Moi ça y a ebisio esengeli bopamuka. Nalingaka phrase wana mingi utaka pa bayanke esengeli bopamuka. Bosundula ndako. Mobala za ko comprendre te. Est-ce que okokende to kotikala na lobi ngomba ya liwa yangoyo avec le sexy boy. Zwa numéro ya Ray Air Beauty pour ya koyekola. Pose ta information. Zwa numéro 089 49 29 958 wano bengi Ray Air Beauty pour que vous ayez information sur formation ezako banda yaka koye ko la maman okovanda na ndako ko sala le côté pesa vi nos valeurs kozela kaka te ba kabela yo ngongango yo tango age ezali yaka koye ko la atoza mwasi alibala yaka koye ko la parce que maelo kozwa peut ko permettre ça là quelque chose. Bienvenue nos patrons. Un patron étranger moko ba a pona ko lukayo bazana posa ko mona yo. Est-ce que y a yebi ce qui peut bazaba nani na lobi na yebite zala concentré korataka première partie te. Merci na ba province partout bokota la biso libanda pe ya mboka. Merci na confiance au boza ko continuer ko pesa ngai kasi yo moto kota la biso na nzela ba réseaux sociaux. Moi j'aime, moi commentaire partager pe et ko sala nga bien. Et c'est ngela ki bozala ya kokufa lelo. Mais nandingi bo oser koya awa te ngana zana nzambe oya ko permettre ngate na kufa avant ngonga na ngai na kebisa kabino potikala koya awa na ndako na ngate na kebisa kabino te na ye ko récupérer oyo yo zana ngo ya ngai parce que tangu o récupérer ka mbongo na yo oye pesa maka na ngai 25 ans passé wana oluka ko bomisa ngai malamu nozongisa ngo lelo ngape na ye awa nazongisela yo elembo ya pouvoir oyo pesa ka ngai 23 ans passé. Alors biso bayike esengeli tozongisela yo po yo zongisela biso sacrifice esengela ko sala o buzo bani ezolekawa o buzo balolenge nini soki bino mibale bo bimi awa na minute na zolo bate. Alors ekozala maloba suka obo bimisi na pemba na bino tala ngana pesio 5 jours ozongisela nga o nyoso yo zwanga 25 ans passé nokite ngai na pesio 7 jours ozongisela ngai oyo zwaka o esengeli no kozongisa nokite okobela liboma ye koto mosala na nzambe alobi esengelaka ya pesa eloko po apesaka eloko ye azongisaka yango te atikili 5 jours 25 ans passé lisolango ebandaka baron okende bosilisa bango. Est-ce que bako réussir ko boma bango na lobi na yebite filme oyo eza kitoko kasi botala kaka ndenge tovai na bandako idéologie malebo movie kosila kate TV moko population ebele yango eso ko se pérenniser bango yo mibale koto pasteur mosali na nzambe koto yo nganga sikoyo bazo yo kanapete bazo lo bapelo kote bazo beta bango masasi eza kozwa bango te nganga limwe na pasteur akamwe nganga sali kila na limwe est-ce que pasteur kokufa atomboli kaka Biblia na ye masasi eza koboma ye te alobaki nzambe oyo asambelaka ako permettre te ke ya kufa avant que ngongane aliwa ekoka ako permettre te parce que yaza na nzambe ya solo sikoyo papa batikeli 5-7 jours azongisa biloko ngani azwaka una pe bana na ye 5 jours moko fatika la vivant nanya kolonga na lubi na yebite oza kotuna
pona okende na ONG to sunga na biso ezali wapi na lobby kingabwa exam sur poids lourd soki okiti tuna kaka na zoluka pont ya pete bakolakisa yo okokende kuna pe okobika na maladie oyo etali AVC nerf sciatique na lobby pasi nyonso ya mikuwa ezozwa lobby kokuna parce que ba machine approprié ezali tika bitambola ata po tambola malebo lobby yaka na ONG to sunga na biso ozwa lobiko awa songi na pota na loboko patron nini tongisi yo nini ezosalama patron nini ekomeli yo bebe nini ekomeli yo kangisa bisaka na yo tozobima ndako siko tozotika ndako siko ya kokangisa biloko na otokende bakomokima bandako parce que bayibi ke bakoki kosatake na bandako na bango kasi olingo obenga ONG to sunga na biso po obika na AVC nerf sciatique problème ya mikuwa zwa numéro 081 11 44 873 na bandeli 081 11 44 873 wana ozui ONG to sunga na biso et puis na préciser traitement ya AVC eza ofele mwana nanga yaka tolongwa yaka tokende mama nini ezoleka mama nini ezotungisa yokota kaka kota na mutuka fukola portail mbangu kuna awa moto na moto aza kobatela oya ye Sofia ye abikisi mobali na ye patron malamu na okende l'hôpital problème te bébé yaka tokende ensemble ndako eza sans sécurité te bandekono ya basi soki basali yo bwe barive kosala bwe seke bakozonga lisusu po baboma na ngai mwasi tosa mibeko na pesi yo oyo eza bitumba na yo te eza bitumba na ngai moko epi mutu moko te isi aganya ngai nakoganye bitumba oyo alors ngai nakontinue esika malamu alors zala kuna oyo etikali na koyebi biso nyonso nsima zala esika nakotinda ozala d'accord bébé bunda vraiment kotika mabe komela yo te est-ce que oza kolanda bon ikoso sisi malamu na yo okende l'hôpital mpo ozwa batraitement approprié mais oyo eza juste kaka traitement moko ebandeli pour que sauvegarde yo mais malamu osala tout okende vraiment l'hôpital ozwa batraitement approprié et puis eloko moko de plus ngai nakokomela bakisi okomela anti-inflammatoire pour que esala yo bien alors malamu omela yango pour que protège yo na badouleur et puis quelques antibiotiques pour que garde yo en vie azana kanda en tout cas s'assurer que omela bakisi esengi na nga nakende sikoyo kasi nanya kolonga tala nzela soloka baponaki l'unique moyen oyo esengeli na biso oyo tokoresi kokwesi na mabele esengeli tosangisa maboko tozala mutu moko tosangana ndenge nini nga naza mokristo nga nazali pasteur ya bato ebele sikoyo yo na nga tosangisa makasi ngai nasangana na nganga kisi te l'unique chemin ezali ezake yo obongola motema okoma mokristo te yo nde esengeli ose convertir oya korejoindre bakoko na biso ozongela religion ya bakoko na biso parce que religion bakoko na biso esalamaka utakala mpe yango ekitani na biso ti lelo nga naza wana na kokamba yango alors yaka ojoindre ngai tokwesa ye te kopesa nga kanda te awa eza likambo te nani eyaki liboso tala eza na lolenge moko te nga na kokotika kondima na ngai mpo na région de tradition eza possible te oyo ezokomela mesie okanga yo luka lolenge na yo ya kobundisa ye nga mpe na kobundise na lolenge na ngai est-ce que bakosangana est-ce que eza mpe possible kosangisa tradition oyo tobengaka bokoko na kosangisa christianisme na lobi na yebi te wana basali na nzambe nde bo répondre biso papa réellement sengelo sunga ngai ozala mopanzi na ngai pour que nga na gagner bitumba oyo
papa non na bunda bitumba te non na sala ngote papa nga nazali mono azaka proche na yo nga nazali mono dépenser les ebele na bon moy nazali mono apesa corner papa sala mpanzi na nga pour que na longa bitumba oyo Sophia papa esengeli te azwa mopanzi ya mwana moko pendant que bana na nyonso bazobunda te esengeli yo obunda na lolenge na yo moko bunda po olonga noki te kufa lokola meme papa est-ce que ça réel est-ce que ça normal na makambo zolo banangai papa ngana za pratique non na sala makambo te bango ba mesana na kobunda ngano na bunda te na ebite siko bakosangela ngai balke ko tuba bomanga kuna chance na kimaki papa luka lo lenge nyonso oyo koko salama pour que to stopper situation oyo s'il te plaît papa s'il te plaît Sophia mwana nangai yaka na l'axiolo komoko et c'est très important yakotala tatouage kéloïde nduta tache cicatrice eza kotungisa yo yake pa docteur Jibril na première porte africaine papa nini boye ezalaka banda kala tala omoni babuji nyonso ozomona awa ezali bomoi ya membre nyonso ya famille na biso alors soki buji ekufi membre moko ya famille akokufa ozomona babuji oyo omoni eza no mibimba mwana eza ya bana oyo bauti kobotama me mopepe mpe kokoboma ngo mpe mwana oyo abotami sika mpe na libota akufa parce que bushi moko ezali awa ezorepresente membre moko ya famille soki ebomani to esili etakufi alors tinda ya babushi oyo ezali pour que eprotege basacrifice tosalaka ebatela mabota na biso mais papa naza na posana comprendre bien ngolo bate babushi o nyonso ezo représenter ba vie na biso oui exactement ezo représenter ba bomo na biso banso ozomona bushi o ya rouge wana eza ya ngai o moni ya rouge bozomona eza vraiment net presque mobimba eza vraiment non mobimba wana ngelo bake vie na ngeza na risque te mais ce que tu as bien ozomona o mususu wana o ya rejoindre cette kosi là wana eza vie ya Dan donc wana ngi kolobaki tantine na yo ijoma akokufa kalate akokufa peta mususu pelobi te papa et puis ozomona mususu wana wana eza neti mwa muke mais aussi là déjà wana eza vie ya noko na yo mais ye bango ye pe akoko kufa à tout moment tant soupe na butu ozomona deux bougies wana ozomona mpanzi wana wana eza ya ndekono jamike et puis na yaya na yo okosisi wana moni ya bango mbale yango wana ya bango eza vraiment kitoko eza bien siko papa wapi bushi na ngai bushi no yango oyo bushi na ye pembe na kosila omoni ya yo bushi no sesili alors ce que c'est les forte mais papa bushi na nga oyo papa bushi na nga oyo alors esengeli osala quelque chose rapidement ma chérie osala quelque chose rapidement nzoka Sophia d'après papa na ye bushi na ye pe na kosila akokufa mais est-ce que ye moto bakoboma papa na lié au sacrifice humain au singaki aena ndekone ya mwasi jamike a sacrifié pour akufa est-ce qu'akokufa na lobi na yebite kunkuru wana bakosala incantation basalaka avant sacrifice sauf elinga boma jamike achubi epe est-ce qu'a gagné parce que ye vi na ye etikalaki mokuse félicitations mwana nanga Sophia yo zali ya yambu l'unique
Sophia. Hey, ezalaki nango nde makanisi. Sophia. Mais papa, est-ce que ça bien? Papa, ndenge na koko ça la bien. On dirait. Makanisi non, ebimaki et voyageaki. Papa eza propos ya bougie na ngai. T'es sérieux non ça là quelque chose rapidement. Papa s'il te plaît, sungangai nazana posa kokufa te papa. Nazana posa kokufa te papa sungangai. Papa s'il te plaît, nazana posa kokufa jeune te. Nazana posa kokufa sikoyo te papa sungangai. Est-ce que papa kosungaye kasi landa première partie ya ngomba ya liwa ya ngoyo. Allô, mère des mères. Mère forte. Mère, boni. Oh, Sundolanga bepo mataba niveau mère. Est-ce que nous sommes bien? Qui m'est à côté na yo? D'accord, maman. Naza mpanti nanga. Naza na base nangai. Nazali. Kanga eskoti kangai. Problème te, maman. Oui, madame. Nazo ya kanga sikoyo. Kwa pizo beta makitoko. Nanya bengiye. Akepe kosala nini? Kasi. Olingi ozwa numéro ya docteur Djibril pour que obengaye pour na bakeloïde tatouage nduta tache cicatrice kaka ndenge na lobaki eza kolongwa na machine à laser zwa numéro na ye 081 11 44 873 na lobi 081 11 44 873 wana aux yeux docteur Djibril topé oye carrément la première porte à Fikine ici Kazali awa siko tuza komituna nani ya bengi mwana mobali oyo et puis aza kolanda nani pour que asala nini awe komi bitumba ya bana misato alibota baso bomana nini yango ezo salama nini yango excusez-moi madame Natala non on dirait moteur ekati peut-être qui cause la bougie c'est la Natala Oli kamato nini le 13 août oyo Malebo Movie akubakisa mbula na bambulu azalaka nango na lobi moi cadeau moi appel moi texto ekosala nga bien oh patron boni nini komelio nga za mécanicien oh Teza mutuka e kati mutuka kambala moko na ebite ni netungisi tezo déranger ya on ngana tala fungola totala fungola capot problème te akache azako bomaye ndenge nini a comprendre ndenge nini na timbeli abomi nani pe atindaki kasi mwana mwasi o toza komona awa na kati ya motuka azali mwasi ya okosisi oyo chauffeur garde corps ya okosisi nde a déléga ki ye azwa mwasi na ye akende ko bombe quelque part pour que bitumbango azobunda na bandeko na ye soki bazwi te esuka malamu me po soki bazwi te bakobombele mwasi na ye nini oyo tosala sikoyo nzambe na ngai wana aza oyo azalaki koloba aza te aza mécanicien te wana jami ke mutatindie pour que aboma yo komitukisama te mare nyonso eza sous contrôle zala calme bandeko misato bakobomana naza na ngonga te naza na posa ya bato makasi bilombwe naza na posa ya mitunda bango naza na posa ya mutu ya jamike naza na posa mutu na ye boyelanga mutu na ye nyonso kosenga bosala yango boyela ngai ata ebembe na ye boyela ngai yango te bos kala te tokoyelo yango kaka ndenge olobi tokosala yango yaya toleka bamama ya Kingabwa mbote na bino ntango namoni Kingabwa namoni le champion Laurent Ekembe Botumbe bote na yawe bote na bino banso oh bozana Kingabwa dans le film au spécialement la pesi ba mama Kingabwa bote awa bayepa jamike bazolinga baboma ye mais est-ce que bakolonga ye bozo banini bozo loba liboso na ngai naza désolé boss
En tout cas, tokoma kiwana. Tokutaki, koto ba garde te. La police ezaki par-ci par-là partout. Moi ko toto leke zala kité. Sko. Oh, police ni bozolo ba. Hein? Oh boko kate. Désolé boss. Bolongwa, bokende. Est-ce que balobi vérité? Est-ce que Oko Sisi akoko kakoboma jamike topé Sofia parce que bazami sato papa lobby dans 5 jours il faut kaka moko tika na ba moi. Allô? Hello. Oui. Yes. Nazala musala pona yo. Awa moto na moto akomi koluka ba gangster bakuluna batamisala mabe pour que abomisa moko nani azawana. Awa la police nous a sécurisé le pango. Je crois si je me trompe pas. Oh le pango a déjà miqué. Est-ce que ça kolanda? Yeah. Oh nani? Awa na pesimbote na commandant Joël kuna na pe crime. Mon colonel Lazoubienne mbote na yo. Dans un ordre spécial, il y a quoi arrêter. Mon colonel pango oyo. Dans une mission. These people don't Oh, ils ont un ya solo, hein. Bah, comment ya solo? These are fake Oh, yo, DSS parce que les gens ont fait crime. Ben, kolukangai. Looks like On a dirait, consistent bah, arrangement. bah, toi, au kosi si atindi. Bah, y'a un They peu had na to kwa kidnap life me. ngai. Pona babo mangai. Bah, y'a un came peu na from ngai. Awa, bazoluka babo mana. Mais biso totina na commissaire à la police pour que te protéger. Te, ngai naza. Na ordre de mission awa bes na ngango yo fallait que bakangai depuis Lubumbashi akima na Kinshasa wana bakotala mokanda bandeko bazoluka babomana te. Alors te permettre bino pour sala musala na bino asa na kati. En tout cas merci beaucoup officier. Allez bajan bolukaye partout pe bokangaye boluke partout na kati le pango isingela kangama bo bouger. Est-ce que bakobomaye kasi yo moto oza kobela VIH sida hépatite goitre yaka osomba S4 eza kobikisa nyonso na wuti kotanga po kaka maladie sonité na lobi kisi ya S4 pour na VIH sida goitre na hépatite zo numéro à Dr Richard pour bengaye ozo S4 plus 243 84 24 02 957 asa awate yaka nangai azo meka kokima alinga s'échapper yaka tolanda ye koyoka ka maladie sonité kobokola ka pe maladie te S4 eza kobikisa VIH sida goitre na hépatite kasi pozwango benga Dr Richard na numéro oyo na répéter yango lisusu plus 243 84 24 02 957 wana ozu Dr Richard pe ozu lobiko na yo patron asa na katite asa tu asa kaka na kati azo linga bi malibana lopango oya toluke bien to panzana wana ye amati na pylone oyo pour que asote mira lopango na ye moko patron tala atala boye et si a s'échappé zoka pumbwe likola pylone a pumbwe asi akei patron a s'échappé to perdre ye kita yaka tukende tokuzoya kaka yaka tukende pardon Ninyango papa s'il te plaît nini ekosala awa ekosala nini awa jamike ngai nakoki koprotege te kende obunda mpona bomoi na yo parce que oza lion tokufa lokola ntaba papa okoki koloba na ngai boye te esengeli oyoka ngai oza papa na ngai okosisi akomi kotinda baagent ya lokuta baya kokanga ngai akosenga makambo na leta ezokima nini malamu na yo obunda ye asali stratégie ya la police yo mpe luka osala mpe stratégie na yo oatake ye oyo ezali bitumba ya makila
Alors koya awate ko se plaindre pananga parce que ngala ko sunga yote papa weza malamu te weza lolenga malamu te ya kosala papa weza kibondoki papa koma motema mabe envers biso Jamike bima libanda lopongo na sikoyo na lobi bima kende sikoyo Malebo apesi mbote na le généreux Colin iPhone RDC Wapi le patron Papi Empia Nanzamu Madame Mena Chanzobo Malebo apesi mbote na DG Laurent Kalombo na Bosanité Yajo Kangani Awa Sofia pe Yewana na motuka Jamike Yewana pa kokima Bazako bomana Sofia tuti Jamike Est-ce que monaki kezalaki ye a tuti moto est-ce que Jamike akufi akimi bango akotala boye Zoka Jamike moto ya za koluka pe aboma sikoyo akomeme na l'hôpital to akotika akufa wana Jamike na lobi na yebite tolanda kaka God works in this Zambaza bolingo kasi keba na mama leki akoyiba telecommande lobela ye sokoro bondo ya bokondo atika telecommande pour que toyeba luka partout kengela marompo nyonso landela ba mouvement na nyonso naza na posa na ye en vie ou morte yelangai naza na posa moto na ye nyonso oyo kozala nango posa pour que o accomplir mission na oyo na kopeso yango immédiatement te problème te boss toyebi ndenge nini ya kokanga ye toyebi ndenge nini ya kozwa ye malamu attaquer baza kobomana mpona bomengo ya kisi oyo libota ezwa bazalaka kosakrifie bibwele me papa alobi mbula oyo bakoko nganga na bango kisi na bango eboyi elobi bapesa nde milimo ya bato siko milimo yango mpe esengeli moko kati na bango nini ezosalama nini ezoleka awutaki kotuta Jamike ndeko ne ya mwasi eske si abomi ye nalobi nayebi te olingi kombo na yo eleka na bande pensante awa na bande passante na biso tinda kaka kombo Jamike yeyo ayoki bien awa azolinga benga soki nani sela nanu nameka nanu kobenga allo atala boye Jamike est-ce que koboma ye te s'il te plaît s'il te plaît ye wana mbangu Jamike na molangi soki pe nini est-ce que kobonza ye pe koto na talent Jamike mbangu aza kolanda ye est-ce que koboma Sofia leki na bango ya suka nalobi nayebi te awa pe la police mapinga bango yo ba repérer okosisi yeyo atala boye bazate azolinga aboma baleki na ye moko dans la place mbongo ya mpungu mbongo akisi ememaka bato bomoto eza lisusu te ozoluka boma baleki na yo moko propre kaka pour que odemere na bomengo pour que ndenge babeyelaka oprezo bisiko tambolaka esila te pour que kibos ezala kaka okosilisa famille malebo alobaka mbongo akisi eza mabe merci na papa Simon Landu motema ya mama Lisifuti le 13 août anniversaire à Malebo na bandeli le 13 août anniversaire à Malebo message cadeau texto ekosalanga bien awa Sofia telemi na katikati ya avenue alinga sala nini aye ko bloquer susu papa na bango buzoba nini oyo buzoba nini ya kindoki bwe nini yango pourquoi ekoluka ngai ekoluka nini kotelema na ali buso mutuka la ngai
ngai nazali papa oyo te akotelaka mwana te papa yebisanga esengali nayeba pourquoi yo moto okotisa biso na bonzambe oyo aboye oyo komi lelo bomoi na biso ekoma na problème yokanisi nayebi te yo otindaki okosisi aboma ngai kuna na ngomba ya liwa otindi susu ndeko nanga mwasi aya kobomanga papa pourquoi ozolakisa bango bisika nga nazali papa yo lobaki okokotela motu te mais pourquoi ozosunga bango pour que bango babomanga moto ya liboso pourquoi okomi lokola mbwa asanzi e azolia bisanza na ye yo nani oloba na nga na motindo boye oloba na nga lolenge boye ngai nakosasure ke yo va utiliser pour un sacrifice. Yo nous allons sacrifier. N'a s'assurer. Dans la makamo papa sali. Oui, tout le monde. Abeti mwana na yesu kipe kake, sokipe nini. Sofia yeyo na mabele akwei. Kasi na lobby to voter première partie angoyo to loba entre bango misato. Sofia azubikwe na okosisi Jamike plutôt nani akotikala na bomoi Jamike papa nafukami liboso na yo ozwa lokumu na yo ndeko ya mwasi Sofia akwei makale kuna na croisement ya bongoloki mwenza ngai nasundoli wana po na yo nasundoli yo ye alors kende ko sala sur autorité na yo sala esengeno ko sala d'accord papa d'accord oyo papa motindo nini boye a sacrifier mwana antuka na ye akabia na maboko ya na ye ya mwasi pour que a sacrifier ye pendant que ya juraki alobaki akokotela ta mwana mon côté mais pourquoi sali boye karakuta wana ala musiye est-ce que kobo mayemba la moko te ko posa na pembe nanga te bouger te yo bouger na kobeta ngape na kobeta yo ngasi ngena zoyo na kenyo na ngomba lilita kota la mutuka na kokende te yo zala bana tika ngai na posa kobala na posa kobota te Sofia na kobeto masasi ngape na kobeta yo okokende na ngomba liwasiko par force toningi bundi sangai na bikota na motuka wana na kokota te okosala ngapelo côté papa ouais comme j'ai mon difficile et comment bien te papa bah règlement j'ai comment changer comment normalement est-ce que tu tobo manabiso na biso toi se servir le cola sacrifice muto ko succéder c'est vrai que tu allé kala motindo boye sikoyo so que tu la bomi Sofia bongo siko okosisi akobunda akokotela bango to mabeko salama tala yo mokolongo kende wapi film na mesilité na lobi film na mesilité tout ça pour continuer kasi na ne la tamwa mai na pembe sa tamwa nzoto moke pour permettre que malibwa mela mai voix oye kauki et se rajeunir et zonga le susu na ndenge bolobaka la voix angélique 1308 toujours pour permettre que na mela mai les temps na mela mai moi spot maman papa kolongwate jeune garçon jeune fille kolongwate salaka kawana après spot tuzungeli peto continuer filmer na biso na lobby kolongwate parce que ce que l'on au koraté mais kasi ce qui peut courir cueillir pendant que malbois comme la maille yaka na chaîne YouTube na biso Malibu Movie TV kuno ko récupérer topé zungela biso na même heure même chaîne au kokuta biso tozaka kawana la séminaire réussi bâti la spot pour que na pemisa mongongo et puis to continuer teba et ko suka ndenge avec nous ko yinda boy et ko suka ndenge nini ngala bino to ko yeba ngaka longo parce que tout à la film na bino to la mon aimé, si Canel Soko, cabinet Nouro, toujours un frappe, et ils ont continué. Double promotion, de nouvelles technologies, et bah produit Oyo, et ils ont bannisé la pose de la binoé. Papa, maman, jeune garçon, jeune fille Android qui est là, machine laser, et Zaliwana, bonne contre-traité, Ndouta. Tampon, cancer de peau, tache noire, pèbe à bouton, le sous laser oyo, et zali ko effacer, tatouage en sorte nyonso, acné, na baride, na prix mouke, oza mobimba, et bango yo mutu, onyo kwa
la maladie ya kéloïde bakatakata yo ezonga kaka pesa cabinet nous cosmétique confiance okoza jamais desi ezali que détruire baselile kéloïdaire nyonso bacicatrice evimba ezosilisa yango olingi okoma te ya kitare acoustique mwasi nzoto pesa biso confiance libumu ekita yo okoma plan yo mutu mabele ekweya lokola chaussette olingi ezonga lokola ujana solution ezali toujours na cabinet nous cosmétique. Papa, maman, ndeko mwasi pe ndeko mobali, yo mutozali kometungisama na maladi ya VIH sida, goitre ya kingo, hépatite, prostate, talakisi, weza kopesa lobiko yango yoye na lobi S4, S4, kisi, eza kobikisa, yoka ba témoignage kasi koboko la maladie te S4 ye pona kobikisa VIH sida, goitre ya kingo, hépatite na prostate yaka kozwa lobiko yoka ba témoignage yango yo Leki nanga mazaki na maladi ba benga virusi ya sida. Azaki so tani bobi te muto okufaka siko. Na landi docteur na nganza batindela ki biso bité na vanda kana poko na tala na ko docteur na landeli etina suka akoma ki vume escalade leki nanga ye escalade mozo ka ki muto okufa mais lelo tala azongi na kati ya ba donc na kati ya ba na bomoi. Donc, goitre maintenant na kingo na coup gauche et maintenant esali presque 2 ans. On a commencé à être aussi la mère. Maman a la ba extrêmement na tambola ki ba côté bilé na zanga ba ki ko aussi la ba tous mais a essayé aussi la na pesa confiance. Malé S4 ndé na ndo mais la malé bene ko papola ne son ndo ça le. Maman na zone sous na ko témoigner na o na moni vraiment. Et on a bengi bino boya o nyo so dans malade. S4 yango yo eye pona kobikisa yo muto ume na maladi kovanda na ndako te yaka benga numéro na biso 084 24 02 957 bongo ozwa S4 obikisama na bokono oyo eza kotungisa yo. Senteme mabiso ne bala chapa na bala mami wata. Film na biso yango ebandi deuxième partie ya film na biso ya Gomba ya Liwa avec le sexy boy Malebo Movie. Daddy Cœur 25 fois champion du Congo yeyo na lobaka na kosaka te na bandaka pe na silisaka awa sikoyo Jamike akoki kokoma ndekone ya mwasi te Sofia alie koluka isungi ya papa kasi papa yebisi ekosimba te parce que esengeli na ye abundana na makasi na ye moko. S'il te plaît papa sunga ngai nebini na salate te nasunga ke liboso osale nini na pesi opportunité ya kozwa nyama oyita olambolia osale nini o réussir te o échouer. Ces souvenirs otikali kaka na 3 jours pour que osala sacrifice wana nokite okokufa akosala nini sikoyo. Est-ce que oza kolanda? Est-ce que oza comprendre ndenge yango eza kokende? Zala concentré. Papa, pourquoi osali ngai boye?
Comment okoki ko détruire mwana na yo yo moko yo pesi jamike information pendant que ngana za yaya na ye mukolo na ye te yo sengeli yo sala otozela na sala nini pona yo papa ngai nazalaka mukete nazalaka pe lente père nazalaka muta vitesse sunga ngai alors soki oza muta vitesse sala yango mais yo nabi kozaka trop lent yango nazwaki jamike ala sala kopona parce que yo kokoka te parce que oza mwana moko ya zololo oza trop lent na makambo na yo alors oyo ezala mukolo pembala ya suka otelemela ba décision na ngai ngai nazali ozoku ba action nanga etuna makamituna te etuna makapetina te oko sisi ya ekotuna pourquoi papa sunga ki jamike ola sunga e papa lobi ozalaka zololo yo zalaka lent pendant que pe jamike a réussir ko bomande connaître Sofia te sikoyo nanya ko gagner bitumba oyo nanya ko longa na lobi na yebite a boza ko voter merci na bino baso o boza ko voter kasi consigne eza simple tinda kombo na yo pour que ozwa dédicace na yo na rubrique na biso dédicace show na bande passante we koluka nini yo ndeke ya ba problème ngongo na yo ezalaka kaka na ba problème yo yaka kaka na makama we koluka nini na kati ya lopango na ngai papa nga mwana na yo nga mwana na ya bolingo mwana ntsuka na yo papa kobosa na teki ngai nde osakrifie bele mpo na ngai oui nayebi ke natumbolaki yo mais papa nazalaki na kanda parce que yo singelaki osunga ngai okotela ngai mais yo kotelaki bango yango mon papa matiki nga kanda na ekobondela yango mon tina na salaki o na salaki papa nayebi ke naza désolé yango ne kosenga bolimbisi tala kitoko nazali papa nayeli okado motuka kaka pona kosenga bolimbisi et puis na promettre yo na kotikala susu komatisa mongongo na ngate na kotikala susu koganga te liboso na yo to kogangela yo s'il te plaît papa yo kelanga mawa naza na posa oyo ezala vraiment bitumba ya solo mais papa naza na posa ozo mopanzi moko te osoutenir moto te ozogo azwaka kimia te kaka pona kado ya motuka te oui excuse na yo eza accepté mais ngai naza na posa ya nkoi naza na posa ya ngombe ya monene na bataba mibale comme ça nakokosala quelque chose. Alors, malamu ozonga ata na motuka no yango ozonga nango na ba fololo na yo papa wone ko la problème te en tout cas merci le kolondimi excuse na ngana ba pardon na ngai one more request requête moko lisusu te na kosunga ote pour kolonga kende obunda lokola mutu lokola lombe I seek for a family meeting papa na sengi ka réunion famille na butu pour na zona suggestion ya kopesa. Nous avons la proposition au sala. S'il te plaît, papa. S'il te plaît. Yo kangai. Est-ce que papa a condiment? Mais est-ce que papa lingaka jami ke koleka bango nyoso tonini? Awa réunion de famille ba yeko sangana. Alors bien ça na proposition au sala. Sikoyo proposition ngo eza ya nini? Ngana yebite. Tolanda kaka biso nyoso. Awa bakobela o kunkonku na bango. Sophia. Papa, yo mto bengisi réunion oyo. Oui papa. Ngam na bengisi réunion oyo. Na bengisi réunion oyo parce que na sana proposition moko ya kosala oyo kozala plus puissante que oyo ezali. Na sepela te. Na sepela te na makambo esalami na libota na biso mokola lelo. Parce que batu o bavanda na kimia na libota na bango na bolingo. Kaka na ngonga moko boye nyose baluka. Nini ekomeli bolingo oyo tokabolaka biso na biso bolingo esalaka ke to vivre en famille s'il te plaît papa esengeli totelemela nzambe oyo yo sambelaka pour que abandela décision na ye aluka mosusu asenge loko nyonso ya lingi eloko mosusu ya lingi ekosalama tokosala ngo mais papa tomiboma biso na biso vraiment papa tokokoka ngo te Toko sala ngote. Yo zalinde papa na biso. S'il te plaît papa, to sala quelque chose à propos de la situation oyo. To lokelango solution. Papa, naza d'accord na ye.
eza te ke nazobanga oyo ekokomela ngai, mais je pense que c'est le meilleur et oza meilleur pour que nzambe okuku aluka eloko mosusu te. Bino mibale boza bantaba bameme yango bozali soki nayebaki ntina bobengiseli réunion oyo nangaki na ya awa te na perdre temps na ngai inutilement. Papa apesaki biso 5 jours, alors mpo na ngai nakoboma bino kaka sikoyo. Papa tika na kata moko na bango awa avant que réunion esila, comme ça moko akotikala nakoboma facile nazwa liberté ngai nasala bana ebele nasala mwasi na ngai esengi nabatela bango tikanga nasala yango te. Napekisi bino botangisa makila awa te na kati ya temple na ngai, nabengisi réunion oyo te pour que bosala na mabe awa na présence na ngai te. Bozela si bokobima libanda réunion oyo comme ça bokosala te. Papa naza d'accord te, naza d'accord te. Bitumba eza bitumba, guerre eza guerre, partout tokokutana. Est-ce que tobunda papa te yo koponela biso sika tokobunda te, tokobunda partout oyo tokokutana. Bitumba kokokatana te ngala koboma moko papa zana bomba bango tala ngala koboma moko sikoyo na bomba te bino mibale epe yango epeleli ye moto na loboko. Meka oyo sali awa lisusu comme ça okoregrete vi na yo mobimba. Alors réunion oyo esili epe alinga bomela bandeko na ye epeli moto ye vraiment aza na kanda makasi parce que d'après ye bitumba eza partout bakokutana bakoki na bango kobomana. Oyo ndeka mobali ya motema makasi boye Jamike akwai makale nini ekomeli ye nalobi na yebi te nini ekomeli ye naza désolé madame na ngonga oyo esengeli na yo au passer plus de temps en famille parce que otika kaka na 2 jours à vivre. S'il te plaît profitez na temps na vivre en famille. Excusez ngai esengeli na kende 2 jours à vivre balobi à profiter à vivre en famille. Mais nzoka bitumba ye na bandeko na ye ezaka kanano nanya kolonga nanya kobika nalobi na yebite kasi awa pe okosisi ye wana za kobongisa mandoki ya lobi akokwesa bango moko. Mais papa lobaki azala. Mais pourquoi papa lobaki azala? Parce que tout le monde on dirait ye nem tazan la vitesse azo sala makambo ebele na lobi na yebite wana aza kobenga ndeko na ye okosisi Jamike akobenga okosisi yo kizengi mwana makangu ozo continuer kobenga ngai pendant kozo batama poza liboma posoki na zio na kosisa yo komete musama te kala te na kozwa yo na kozwa kokwea na kobare yo te na kokima na ngai lisusu te okosisi natikeli kaka na 2 jours à vivre. Naza na hôpital. Alors, là c'est décidé volontairement. Là c'est sacrifié pour la génération future et la famille na biso. Comme ça bino bo bénéficier atana liwa na ngai. Ozo monanga kizengi ko Jamike. Ozo monanga kizengi ke nakoki koya komitika na piège moko ya facile o chelingai. Te, naza na hôpital familial. Alors, yebisa batu na yo, baya kozwa ngai, ba memanga na ngomba liwa. Comme ça, vous sacrifiez na binongai. Ouais, ça va jeter. Et ça peut piéger. Ça peut blaguer. Aussi, si nazo kufa. Alors, na po ina kufa fele. Faut même makila na ngepi ki sata libota na problème with ozanango. Est-ce qu'il y a solo? Oui, il y a ABC. Parce que Toki Munganga lobby dans 2 jours à kokufa na ye. Bakange na maladie nini. Wana pe ba ABC sauter. Merci na le patron papi Impia Nanzamuna madame Nachanzobo. Nabo sanité le généreux. Colin iPhone RDC. Mbote Sika et Zwamio. Maître Blanchard Mongomba. Nabo sanité. Ya Swazi Matata. Wape boss Serge Makila.
mbote esika ezwami yo kasi ye poza kotala biso topesi yo mbote ye yo awa bakumbi ye eske akosakrifie ye na lobi na yebi te ya ndimi amikaba na ye pour que libota ezwa kimia comme ça makambo akolandana esila eske eza ya solo aseki boye nini aseki boye nini te nazalaki nanga kobela te oyo ezalaki baplan pour que nazwa yo na pete tala kizengi oyo ozali tala mitala bien Spike est-ce que bandi liboma pourquoi ozo pointer munduki no vers nga nini zokomela yo te na travaka po na ye boss vous travaillez pour nani qui ça me dit na se abeti lisasi chance ezuete te pesanga munduki oyo est-ce que akuboma ye boss ye azwanga nyonso awa sikoyo bakobeta lisolo parce que Spike azalaka garde du corps ya oko sisi mais comment koko trahir facilement ça l'a concentré parce que awa bakobeta la biso sikoyo lisolo yango ndenge bandaki na ndenge za kokende na pesi ba mama mankoko mbote spécialement deuxième partie oyo eza pona bino ba mama ya mankoko o malebo bwaka ka biso te fanda akosala ye nini nasa na posa o trahir patron na yo pona $15,000 tala ndenge ebandaki $15,000 te Judas teka Yesu yango linga pe na trahir patron na ngai te nga naza très traité te nga nazalaka juste pe honnête nakoko trahir patron na nga te malamu oboma na yo ngai mais nakosala ngo te nakotrahir patron na nga te est-ce akoboma ye mais loko nini esalamaki pour que andima atala boye nini yango osali nini osalinga nini fanda est-ce que oza kolanda makambo ya somo oyo eza koleka awa osalinga nini soki olingi ozongelaki mobalicité na yo soki otrahir boss na yo te na kozongisela yo mais soki omeki eloko moko ya stupide okotikala kozongelaki mobalicité na yo te okotikala bongo libela nzoka ezalaki boye est-ce que oza kolanda nzoka ezalaki boye eyaki l'unique manière oyo akonvekaki ye pour que atrahir patron na ye okosisi esalamaka nde boye malebo apesi mbote na DG Laurent Kalombo na bosani te ya Joe Kangani mon premier le sénateur à vie mbote na yo kasi yo moto vandi na masina Njeli Kimbanteke yaka na quartier 1 na Ray Air Beauty oyekola coiffure make-up extension cils micro sholding kasi zwa numéro 089 49 29 958. Désolé na ndenge na trahir yo nasala ki na choité désolé nakoki kotika te ki mobalicité na ngeke ne bongo nakofifre ndenge nini sans yango limbisa ngai. Allô papa. Allô. I have one of my siblings here. Ngai ici na ye na muto to ko sacrifier pona bolamu ya ba génération. Nasa na okosisi awa. Yaka mbangu papa. To sala sacrifice yango officiellement. Yaka mbangu. Oui, azako seka. Okanisi ozosala nini? Okanisi okosala nini? What pause do you think you have yo to kanisi save nini me ko from big this? sone sika ozali awa. Tala muto ya baje. Tala muto ya baje. Nini leki? Nzambe. Pete masasi. Te, nazongiseli yo eloko bazwaki yo. Vérifiez. Est-ce que confirmé? Oui, patron. Allez, pesanga munduki na ngai. Lelo siko mutako kweya awa. Makile mutanga. Allez, bete masasi. Alimwe.
Merci na ba bon tonton nyonso, spécialement un bon tonton Yannick Mangala. Zébicienne Wittenberg Blaster. Jamike nakozwayo Kima Batama partout yoko Batama. Gana kozwayo kaka. Boss, naza désolé na ndenge na trahir yo. Naza désolé. Naza ki na choité. Na rondima soki lelo obenga ninga to bomingai. Mais yeba naza ka loyal envers yo. Bambule belé pembe na yo. Natikala ko salo mabete. Pe na kozala loyal désormais, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte. Hey! Abomi. Parce que à cause ça là il est sous confiance. Moto aussi a trahi ça yo. Pourquoi au ça là qui toujours confiance? Moto mon côté a trahi ça oko sisi pe à vivre, à continuer à vivre. Moto mon côté. Na lobito continuer ko voter na bande komisatu oyo bazoluka kobomana nani akolonga nani akokufa banani bakokufa parce que etikali 5 jours bapesa ki bango 5 jours etikali 3 jours pour que mibale bakufa moko kakatikala na bomoi kasi awa papa akokanisa nini ozana problème ya kéloïde tatouage nduta tache cicatrice olinge longwa na machine à laser yaka na première porte africaine et pas ya docteur Djibril na Nour cosmétique thérapeutique zoa numéro à docteur Djibril 081 49 72 637 na bandeli 081 49 72 637 wana aussi docteur Djibril topé carrément la première porte africaine ata maman lingo bong satai o soigner le poso na yo yaka oya bangi nini papa nebi koza awa nebi ko kapelinga kinatikali nanga kaka na 2 jours pour que na sacrifier moko bandeko na ngai mais papa c'est facilité na kokosala ngompe mbangu te naza na posa osala naza na posa o agir et no fanda kimia o fanda kaka boyo lobaka te. Mais nini ezozanga yo pour que o activer makambo na yo o telemisa nyonso ozala ya malamu pour que o réussir papa nayebi yango tina na sobondela yo s'il te plaît soutenir ngai comme ça ngai na kopesa bango via leso ya bomoi na bango sunganga papa s'il te plaît. Ok na kosunga yo mais esengeli ezala secret entre yo nanga mpo na libela pe motu moko tesengeli ayeba ngo. D'accord papa, d'accord. Secret wana ekotikala libela na kokende nango na kunda nasala nini papa yebisanga nasala nini sikoyo ndenge ezali awa esengeli obanda ozwa bayaya comme ça bakosongo nyonso kokende facile nazwa nini kaba nazwa écurie bakaba bakaba boys akozwa bango wapi wana bandi koluka bayebisi yo moko kokoka te luka bakaba boys écurie na bango batimba bango bayebi kopango ndenge kendaka te ngai naza na munduki te naye mpe na kimia nalibi no kopo yo nani mpe koluka nini awa ozoluka nini kombo na nga Sofia Ozoku naye awa mpona kokutana na boss na bino mpona eloko moko très important ya kosolola na ye s'il te plaît. Ok pusana liboso est-ce que bango bakondima kopango nzoka bango bazalaka pe na bikilakila yango papa atindi epa na bango lakisa maboko nao kanga misu na yo tala ndenge ezalaka soloka eza mabe nayebi ke ebele boza kovote bolobi Sofia nde moto akokufa avant ye nde akokufa okosisi nde akotikala. Ok te aza correct aza bien. Allez landa ngai merci landa ngai
le 13 août oyo anniversaire à Malebo Movie. Yo motolo bolingaka Malebo Movie. Moi cadeau, moi texto. Bonjour patron. Si. Hein? Si. Tu confirmes. Ouais, koluka nini. Nina ngozala ngoposa. Nina ngozala ngoposa. Et ça la batumi balé na lingi bo capturer bango pona ngai. Ouais, bisanga ka prix na bino. Pe na ko doubler yango. Ngana ya po papa nanga muta recommander nga awa ke bino boza capable ko salela nga kopango. Bino boza capable. Patience grâce au Kito. Mbote sike zwamiyo na bosanité. Mokendi bilonda. Wana ndeko nanga basi. Naza na posa bokangelanga bango. Oyelanga bango. Tala mbonge bele na pesi bino. Assez suffisant. Considérez le col assez salami. Oh yego. Ngai nanu na perdate. D'accord, bougez. Salango. Est-ce que Zakolanda Denge Zako Kende Olingo tindela Malebo cadeau Benga Olingo sayelanga vidéo sala Olingo komelanga sala na lobby le 13 août. Na lingi ba joyeux anniversaire d'avance c'était 1-1 na boy na lingi zalaka le 13 août mokolo mama ici motema ya papa Simolando abota kangai le 13 août oyo manifester bolingo no pananga ekozala bien pona mona que bosa ebele oyo bolingaka pe bosutena kangai ekozala nga plaisir ata cadeau na koboya te yo benga kaka po yeba boss est-ce que nous sommes bien te nous sommes bien bon na yo 10 millions de naira na repeso 12 millions. Oui. Yes. Na repeso 12 millions de naira. Yo pesa encore un numéro à compte na yo. Est-ce que ça Kolanda? Il y a 10 millions mais balobi ba repesa 12 millions. Est-ce que kopa boyo ko boyango? Aho batu balangwa mbongo, batu bakana mbongo. Est-ce que akoboya? Te pesa ngango. Nasa na posa yo otrakelenga bango. Na posa koyeba nyoso a propos na bango. Nasa na posa koyeba bisika bazali, bisika bazo tambola, ndenge bazo yungana. Alors, nasa na posa koyeba. Est-ce que vous comprenez ba besoin na ngai? D'accord. Moto na moto, na stratégie na ye. Mais awa papa tindi Sofia et pas ya batu oyo si bakendaki kolia mbongo ya oko sisi. Est-ce que papa a piégé Sofia te? Na lobi na ebité. Olbini, oui, nazana awa. Nazana moko bandekuno ya basi. Mais mbongo yo futinga yi. Eza mokie, eza suffisante. Na koki jamais ko pesa yo ye. Na pesa yo bongo na fombongo wana. Okomi liboma. Tuzaki na arrangement. Yo, yako livrer ngai. Ndiki to yokanaki. Te, na bimbongo wana te. Bongo pesa kingizaki fola. Wana bongo ba biscuit. Soki obakisi mbongo te, na koyela oya yete. Parce que yebonga pesingai eza bongo ebele koleka oyo pesa kingai do malamu kutu yonde na kabelo ye. Alors soko bakisenga mbongo te na kuya na ete te ozaki zengi ozali boma. Combien zo singa na bakisela o faut pesa 30 millions te sala calme na zotu mbongo na sikoyo yebisa ngesiko zali. Ok, na quoi ebisa yo? Malamu. Batunanga bazo ya kuna. Désolé kao. Pourquoi na fandi awa? Et puis pourquoi ebisinge le côté? Olobi pe le côté. Bosso, patron. Dala esika o mikomi sakana bomo ina yo. Bokende kuna. Bipeni nya kosala. D'accord boss. D'accord. Bandeko Misato esengeli babo mwana timon kokaka tikala na bomoi po akitana na bomengo ya soloka ya papa. Est-ce que Zakolanda awaleki à moi si est-ce que papa a piégé tote? Est-ce que oyoki? Oui na yoki bazana croisement bon loki mwenza. Oui bah oui yo salaka cop non madame zala prudente te partout ba ko bouger yo salanga signe mbongo non na tindelo déjà. Est-ce que Zakolanda zala concentré pona baye botuni malebo ONG to songa na biso est-ce que c'est vrai et ça ko traité avec Sofele dans le oui c'est vrai te yo fukama wapi mbongo mbongo yango yo
mbongo yango boss a pesi espèce tala kubalisa moto te na kopanza moto na mabele vérifier mbongo wana vérifier yango ozupe déjà mbongo wapi mwana ngwa mwasi kanga mbanga na yo aza sikoyo yo kalisa to croit to pesi yo fele bongo tala soki osali geste brutal beaucoup na kobeto mandoki na motu ya tokini tolongwa kobaluka te. Est-ce que ba escroquer ye mbongo oyo patron apesaki to nini yewana encore minduki? Est-ce que akosala nini? Est-ce que akokende koyebisa patron que bazwi mbongo yango nyonso? Tala pesa fungola abetie mondoki abetie na lokolo. Oui, allo, oza wapi? Jamike kisengi pecho mutaba trouble. Jamike malebo apesi mbote na DG Laurent Kalombo wapi ajo kangani. Allô commissaire. Oui zangai deko nangai ba ya mwasi ba lever. Oui ba super moko mutuka nangai. Oui mutuko ba ibinga ngope. Oui d'accord nazotinda yo matricule pour bolandela ngo. D'accord patron. Madame, laissez-moi la prudente. Parce que la police déjà ici a averti que yo kidnappé mutuka pe oyibi mutuka. Parce que ndeko na yo atindel bango matricule pour que ba repérer yo ba kanga yo. D'accord madame. Ye aza ko utiliser l'informaticien ou ba maîtriser moi informatique pour que azwaka ba information nyonso ko transiter par la police parce que yaya na ye aza ko travailler na la police ou ya koseli soki ndeko ne makam nini baza ko lukisa ye kasi est-ce que awa Jamike ayebi que baza ko lukisa na la police akosala ndenge nini na lobi na yebite tolanda kaka toko comprendre. Malebo apesi mbote na ba mama ya Kintele mbote na bino na ba tonton kuna na poto mbote na bino na bosanité France, Londres, Belgique, Allemagne, États-Unis, Canada. Malebo apesi bino mbote. Eyo fukama. Madame, kobetanga masasite. Yaya Malembe kobomangate yaya Malembe. Continue kotambola kuna. Akosala nini kota na coffre nini na di kota na kati ya coffre oyo kota bang okondima te yaya na leki nde bakosala na boye wapi contact yango pardon zo yango kobeta masasite zono yango est-ce qu'akoboma ye iso yibi epe motuka pourquoi lingyo boma ye ba film kitoko boye kaka epa ya le sexy boy epa ya Malebo Movie Daddy Cœur 25 fois champion du Congo yeyo na lobaka na kosaka te. Bon après-midi madame, bon après-midi. Ni nous allons kati ya motuka ao nasane lo côté mais sko fukola kaka na tala na contrôler motuka na yo. Est-ce que bakomona Sophia? Est-ce que vous êtes mécanicien? Oui, nous sommes mécaniciens. Ok, madame, les cas bango. Yoana réussi ko dévier la police. Bougez. Pour ça na kuna. Ozan de konangai, s'il te plaît Malembe, de konanga moi si. Ta ko sala nga boyete ozan de konanga moi si. Pardon ko mangate. Tala. Se rappeler na nyoso malamu le ka ngana yo. Kobo mande kuna moi si te l'unique sœur noza na ye. Kobo mayete. Nyoso toko luka toko tika na mokili. Kobo mangate pona makama mokili. Tala. Oko sisi alinga kayo te banda butu bomwana. Mengana linga kayo pe yebi. Awa to yeli makama osisi oko sisi te. To tika kana 2 jours pour to kufa. Alors ngana za na posa ko kufa te. S'il te plaît, na bonde lobi kisabo mo inanga ya nanga moi si. Olgo sala nini? Nazo benga papa.
S'il te plaît, pardon. Allô, papa. Oui. Yes. Jamike. Papa, na sala Sophia awa nangai. Yaka na ngomba ya liwa, to sala sacrifice ango. Alors, salango. Ce qu'on sacrifie, c'est que et qu'on dit maman. Et ça, c'est important. Que na zalawana. Félicitations, Jamike. Naza fier de toi. Jamike. Merci beaucoup, papa. Jamike, s'il te plaît. On va mal l'unique de konayo. Kangambanga na yo. Allez. Fukama. Ce qu'on sait, on a zolo banote na kobomba yo. Na fukami kasi. Na bilala. Lala kuna zonga sima. Na kobomo pamba. Hey. Babeti botu na moto. Nani abeti Jamike botu na moto. Papa. Nini yo koluka pa na ngai? Oui. Mwana na nga mobali. Na ye kokutana na yo parce que yo, odosala msana insécurité. Papa, natika na 48 heures pour que na sala sacrifice. Papa nga na ko resture. Mais tika ko pousser nga abu, tika ko tumbola ngai. Te. Soit na ngeza ki yondo gagner, yondo longa. Nazala ki clair envers yo. Et puis envers bakoko na biso, ancêtre na biso que yo ozali oza vraiment très lent na makambo salaka. Oza très lent. You failed me. Mwana ngozo décevoir ngai. Ozo décevoir ngai. Ça la plus que ça. Ça la plus que ça. Yango na yeko ebisa yo. Au revoir. Adieu. Parce que nango zawana, bon na yo eko compter sous soutien na vie na ngai. Hey, oko sisi. Papa eko pesa ye adieu. Sikoyo akosala nini? Kibana mama leki. Akoyiba télécommande lobela ye soko robondo ya borondo ya bokondo hihi atika télécommande pour que toyeba deuxième partie ekoleka ndenge nini. Hey abotoli modoki te s'il te plaît zela kosala yango te tala kosopa makila te kosopa makila moto te s'il te plaît na bondelio te ngai nazali mwana ya eklezia te ngai natinama na okuku esengeli na boma lelo noki te ngai na kokufa esengeli na kufa te esengeli na sakrifie te yo soko lingo vivre kosimba makila mutu te kosimba makila te nini ngozoloba okani tozoloba nini na bondelio noki te soko kangi monoko te na kobeto nde masasi ngai esengeli na boma ye na sakrifie na hotel oyo nakunda ye awa comme ça bomoi na ngai bikisama. Adieu Jamike. Naza na solution pour na yo. Est-ce que ça kolanda? Awa bazong si biso susu mwasi ma totala. Ndenge ni elekaki ye alingi abomande kona ye kasi pasteur alobi ko sala ngote. Est-ce que ça pasteur to zanani? Azwe bisaye mwana ya Sion ko bomate ko simba makila te. Il pas répondre ye. Naza mwana Sion te. Naza mwana ecclesia na yo te. Nga sengela bomaye pona sepelisa okunku. Zambe na biso. Or ye aibisi asa na solution. Aibisi asa na solution. Na bondelio. Kangambanga na yo. Soko kangimbanga yo te na ko beto masasi. Esengeli na bomaye na sacrifier na hotel yo. Pe na kundaye. Pona beki sabo mo na ngai. Adieu. Jamike, naza na solution. Te, esenge na yo, osala vraiment stupide. Oh ni nango boye. Muto na yo sala bien te. Est-ce que on des solutions? Yo, oh, salike, na tika ndeko nanga mwasi akende. Est-ce que bi nini okoze? Est-ce que bi opportunité nini oyo salike ngana raté? Oh buso ba nini boyezo sala ngai. Buso ba nini zolekawa. Te bomo ya moto ezali lokola ebale soki ekezongaka te na nsima me ngonga mosusu yeba ke ebale kokokende mbangu to mpe malembe ngai nakopesa yo solution sala ngo nasala nini exactement te yoka nazoloba nasala nini exactement oza na posa nasala nini nango oyebisi nga nasala ngai nasundola bomengo ya libota na ngai nakomi kovanda na balabala lokola moto mobola bisenga senga ngai nakoma pauvre pendant que famille na ngai eza na bomengo ebele makambo nyonso ozoloba na ngai nasundola nini
wana ezali pouvoir ya restauration zongisa na diable oyo ozwaki ye comme ça malamu okota na nzela ya nzambe sundola bomengo ya libota na yo sundola nyonso oyo ya libota na yo songela pauvreté banda koconstruire vino ya sika wana nzambe akopambola yo mpe okovivre longtemps. Est-ce que ozoyeba nini ezoloba nini ezoloba est-ce que nini babola bavivaka ngai nazonga mobola te ngai mpi nanga mobimba natikala kozala mobola te nabokwami na bomengo nabotami na bomengo na vivre vie ya luxe vi nanga mobimba oyo ozoloba eza solution te soki nayoki yo nasundela bomengo na ngai oyo kopekisa ngai eloko ndenge nasala malamu mpo ndeko nanga masi nalingaki naboma ye mpe nabikisa bomoi na ngai te sala yango sala oyo nazoloba na yo abandone bomengo ya famille na yo yaka kondimela yesu kristu pesa bomoi na yo na yesu kristu nzambe akopambola yo ndima kibobola tala ebale yango oyo ezopesa yo chance ozwa libatisi na yo ozonga mokristu okoma mokristu obikisa bomoi na yo tenir saisir opportunité oyo epesameli yo na place na ye okosala nini olingi obenga ONG tosunga na biso mpona makambo etali mikuwa AVC zwa numéro 081 11 44 879 eskolandi 081 40 11 44 873 soki orate kozwa yango benga malebo na kopesa yo numéro ya ONG tosunga na biso kuna bazali juste na kingabwa usable sur poids lourd soki okiti wana loba nazoluka pont ya pete bakolakisa yo et justement wana okomi kasi kobokola maladie te kobomba pe maladie te awa akokanisa pasteur ayebisi l'unique solution te oza liboma pour que osundela bomengo ya libota na yo c'est que obandi liboma pour que ondima kozongela kibobola est-ce que eza possible mpo na yo wana yoki mongongo ya papa na ye koloba na ye maloba oyo nauti koloba akosala nini alobi bomoi mobimba ayebe kibobola te abotami na bomengo akoli na bomengo avivre na bomengo sikoyo azonga mobola azwa batisimo akoma mokristo est-ce que awa pe jamike azotala mwana na ye esi abota sikoyo ase sacrifier mpona bomengo ya libota otikali na raison wana raison ekosala yo ekopesa pouvoir osala effort ya koganye pour que obatela mwana na yo opokola mwana na yo malamu akola lokola yo wana mongongo ya papa eye lisusu komotive ye kasi na bango misato nani akotikala na bomoi nani akokufa awa pe okosisi ye aza vraiment na kanda aboma bandeko ne ya basi mibale po atikala na bomengo ya papa ye aza na posa kozela ta moke te kutu alingaki aboma bandeko na ye na temple kuna epai ya papa. Merci na Brida Chou, merci na le patron na le généreux Colin iPhone RDC malebo apesi yo bote sika ezwami yo na bosanité honorable juridicala le patron Serge Makila wapi maître Blanchard Mongomba. Merci kasi yo pokota la biso to pesio merci le 13 août oyo anniversaire à Malebo Movie korate yango te le 13 nalobi cadeau nakozwa texto nakozwa video pe nakozwa nyonso ya malamu kokota pa na bino ekosepelisa ngai nakozwa napesi mbote na DJ Tonic business kuna na bypass salaka kandenge zalaka TV moko population ebele idéologie ya Malebo Movie ekosilaka te okosisi aza ko raisonner nini est-ce que ko réussir ko boma bandeko na ye nalobi na yebi te kasi ye mutolingi kombo na yo eleka na bande pensante na biso simple tinda kaka kombo na yo ce que continue kozala boye okokoma captive ya vie na yo accélérer processus
Ye papa lobaka kaka, ya zalaka zololo, ya zalaka long. Mais pourquoi papa lobaka na kaka bongo? Bote na Evelyne Basalaya. Bote na Angèle adorable. Grâce kitoko kitoko la patrona. Pesa bote na Balbine Nzongo. Pasteur, naza prêtre. Naza prêtre. Andimi akaba bomo inaye pa Yesu Christ asumdo la bomo nga famille. En tout cas, aux juges décision moko ya malamu. Parce que bomo na yo ekopiki sama na sima ko zala na makila Yesu Christ. Comme ça, okozala sous na connexion mon côté, na nzambe ya okunku. Nyonso ya mabe ezaki sur yo esili. Alors, loba déclaration oyo pe o vivre na kimia. Loba yango. Asakola. Aloba na monoko na ye. Lelo ezali le 30 juillet 2026. Ngai Sophia Uzongu. Ngai na rejeté bon mengo nyonso ya famille we tongama na soloka pe na kisi. Ngai na tikeli bango nyonso ya bango. Alors na tombo loboko lokola symbole ya séparation ya ngana bango na nzambe na bango ya ko uku ya okuku. Ngai na kozwa te loko moko te ya bango ni lelo ni lobi pe à jamais. Alors lelo na longwe na komi libre ya sango nyonso to ya maloba nyonso ya liwa ezangi kolanda ngai. Malamo et salami. Sami lolenge sengela ki salama. Pasteur, s'il te plaît. Pasteur Ngayeyo. Sikoyo. Nazo na posa ya kokende mabela misika. Takene mboka mosusu. To esika moko famille nange komona nga lisusu te. Te nzambe wa bolingo akopesa yo mayele bwanya ya kosala eloka malamu pe akokende sika oyo ebongi na yo kozala. Nzamba zala na yo. Merci beaucoup, pasteur. Oliaka bonga soloka, o calculaka soki vine kumoke na suka, oyambula, ozongisa makanisi sima, kasi ngonga ya ngoyo, ya kolongwa na soloka, pe ya kondimila Yesu Christu. C'est vrai, richesse, eza elengi, mais sengeli koluka ngona motoki na yo, et sengeli koboma batote, kokota ba secte te, pour vivre vie ya bonheur. Eza bongote. Ce que na soloka ngonga yango yo filme oyo et interpeller yo ozonga na maboko ya Yesu Christ pour que bon mona yo ezwa lobiko. Est-ce que za kolanda? Deuxième partie a filmé na biso yango yo lobby. Troisième partie ezali ko manquer yango te, ko rater yango te, même chaîne, même heure. Toujours avec le sexy boy. Ba film boyo kozwa ngo wapi soki pa ya malebo movité. Merci na ba soutien na bino panso. Bisika biso ezwami bino. Bino bozali na poto na pesi bino mbote Brazzaville mobimba mbote na bino. Pointe Noire mbote na bino. Allemagne mbote na bino. Belgique mbote na bino. Yeyo aye kotale bale yango esika ya mbaki kondima na ye. Kasi awa sali boye eske bandeko na ye bakoboma ye kaka to bakotike na kimia wana na lobi na yebite. Soki filme oyo esepelisaki yo topesa merci na Hervé Lam Métallique, papa na Simona Luxi, Caroline Esther, Samuel Chris Beni pona ba film kitoko boye. Libota na biso na kati ya ngumba ya ville province ya Kinshasa. Papa, mama, tekona ngai. Yo moto zali kotungisa mape ozali kobelisa ba maladie ya lolenge na lolenge. Solution esiriko ya na kati ya centre hospitalier ONG tosunga na biso ezali kobengisa yo papa na ngai koya kozwa lisalisi gratuit ya ofele pamba te sate eza na prix te bamemeli biso bapare professionnel na bamaladi oyo etungisi biso ngonga molai na maladi nyonso oyo ozali kobela oyo etungisi yo solution etikali kozwama te na bapare ezali kosila mpo na libela. Yo moto zali kobela AVC, hernie discale, nerf asiatique, douleur na ba articulation, makolo kovimba, makolo pasi, rhumatisme, maladie ya genou, douleur na ba articulation, maladie ya sucre, maladie ya miso, nyonso bazali ko traiter gratuit. Ezala maladie ya hémorroïde, ezali koleka kaka na ba pare.
Dekoranga itika tembe. Welisa sate. Eza na prite. Lelo. Bapasi na biso. Kolela na biso. Solution esiri koya. Na nzela ya televizio yo papa na ye pe ko découvrir yo awa na sali pas même 2 semaines mais na yo ki changement pona nde na bandaki ko tambola boye na bandaki ko tambola penya boye mais na tamboli na zozonga pe sima na tamboli penya quand même pas même 2 semaines na tamboli olanga traitement changement ezalité babongiseli bino kine kitoko oyo batieli bino bapare professionnel ato tambola kate osongi mobimba ezala bato ya hernie discale ato tambola na beke sengi opération bapare ezosala opération sans cicatrice ato tambola kate obwaki beki osongi mobimba bazwami na commune alimete quartier kingabwa izame poids lourd ezala osala accident otikala na défaut bazali kosoigne nyonso na bapare gratuit ya ofele soit numéro ya téléphone 081 11 44 873. Merci la bino ba so besoin qui opportunité à kotala film la biso ya lobby continuité ezali koraté à monter film asika lobby ezali koraté à monter même chaîne même heure kaka ndenge toyebi toujours avec la voix angélique Malebo Movie le sexy boy Daddy Car 25 fois champion du Congo yeyo na lobaka na kosaka te na bandaka pe na silisaka lobby même heure tokutani awa kaka kuna on continue filmer na biso kasi na rappeler les sous le 13 août oyo ezali anniversaire na ngai Malibu cadeau message appel et osala nga vraiment bien na singara na bino mebolingaka Malibu nde bosala ngo moi message bien moi les sola malabu et osala nga bien moi cadeau pe na roboya te parce que bolingo na bino envers nga na roboya te bo manifester yango kasi na rappeler les sous pour na bande ko boko tuna ba précision Kisi ya S4 ou ya Dr Richard ezako bikisa goitre hépatite na VIH sida ozana kosa ko bengai ton spot nous a koleka zwa numéro ce qui ko bonga ki spot bonga ko zwa numéro to bosana ko zwa numéro pendant que spot ezaki koleka benganga Malebo koyoka ka maladie sonité nzoto ce que beli esengaka lobiko alors lobiko pona S4 lobiko pona VIH sida ezana S4 benga Malebo ozwa numéro Dr Richard kasi pour na bakiloïde, banduta, batache, tatouage, ils ont la machine à laser. Et pas Dr Djibril, la première porte. Vous appelez na poussa numéro naïe, benga Malebo, na kopesa numéro naïe. Na bo sanité, pour na beaucoup tout na Malebo. Est-ce qu'il y a solo que vous avez soigné AVC, nerf sciatique, na problème avec quoi ophélie? Oui, dans le lobby, ils ont ophélie. Na ONG, tous sont na biso, ils allaient na Kingawa Uzam. Ce qui tient na Kingawa Uzam, tout na on y a pété. Ma relaxation, ils ont aussi caté. D'ailleurs, ici quand le lobby qu'ils ont ils ont aussi caté. Qu'on a ma machine appropriée, ils allaient nerf sciatique, AVC, patient quoi, nyonso problème, nous faisons un problème quoi. Qu'on a le lobby qu'ils allaient. Est-ce que yoki? Alors, tout ça, le lobby, tout le cacao, même chaîne, même heure. Le sex boy. Merci na fan zone mobimba. Na confiance pour couper sa maille. Au lieu de quitter la mission à fan zone, au lieu de rejoindre fan zone, ils ont sans condition. Benga kaka na numéros affichés. Ah voilà, c'est écran. Pour rejoindre la mission, ou participer à l'activité, na ba formation, nous sommes auto-organisateurs pour na ba membre na mission. Portez-à pour les Ask ce que yoki on a lobby porte les appelés benga kaka merci l'équipe technique nangai na ndingi bo accompagner ngai merci pena yo moto vanda que tala ki film le mona biso kasi comme la biso est-ce que c'est na film ce qui peut remarquer zali yebisa biso to kobongisa parce que musala oyo to sala ko kaka pona ko sepelisa bino alors kobosa koboya te ce qui remarque zali yebisa Malebo ki koto na sepelalité. Alors, maman, papa, est-ce que vous avez rebattu la banane? La bêtise avant que la remettre chaîne. La bêtise est-ce que vous avez rebattu la banane? Parce que il a Mali les a tellement macassés. Sombe la banane à tricot, comme il s'est rappelé banane, tongo te bitinda pamba pamba te. Tika banane bapime. Les vacances, banane bapime, pas se divertir. Alors, Kotinda bangomba ngomo tongo te Mali les a macassés. To protéger banane parce que Mali et pesa ka ba malade mabe. Alors, cause la tête de bela, bon to kuma koluka, bakamabele. La peste mbote, la docteur Jack Vassile ici qu'elle soit mieux, bote na bo sanité, le généreux, montamote mamala mo akabaka facilement, collègue iPhone, RDC.
na lobby Colin iPhone RDC les boss wa kabaka bongo na facilité na pesi pembote na le PDG le patron papier bien na nzamu mbote na ona madame Anesha Nzobo na bosante mon DG Laurent Kalombo na bosanité honorable Jiri Dikala bongo maître Blanchard Mongomba mbote sika ezwani Oscar Maritou mbote sika ezwani yo pe mutu talaki biso mbote nayo etikali na ba sekolo ba loba lioko kimia o mabota mabino tokutana lisusu kaka na filme oyo ezali koya 1308 code à succès code à mbongo code à moto simbi oziki Shana manana mayana saka Dibiti padia duta kandia da basha I'll put you in front of my melody. You are all that matters. You are all that matters. I'll make room for two. You and I, Jesus. You are all that matters. You are all that matters. Oh, hey, oh. You are all that matters. Oh, hey, oh, hey. You are all that matters. Oh, hey, oh, hey. You are all that matters. Nanya mana sasa.